Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne tarde, bon dia, bonne nuit, good morning. Encore une fois, mbote nabino, mes très chers internautes, Délico RDC. Mes big salutations à toi, mon beau chant, tu bois. La beau santé va vie, grand prêtre et mère. La maman était Brinel Mpoutou. Mes big salutations à toi, Ben Willy le Gabonais, le seul fantôme qui sourit. Fantomas, c'est le King's Love. Donc aujourd'hui, bon moninga bobi. Oh, Sandra yel suna Lisa Queen non. Cette fois-ci na yena Lisa Queen te. Na ye bon mon na Mama Étoile, mais na ye na Mama Étoile na télé-réalité te. Ni na elubu. Boka moi te donc je suis venu parce que Mama Étoile m'a appelé. Ya bisinga Sandra yaka. Mais nga sigo na bino lolenge moto yebite lo ni Mama Étoile abengelinga. Donc na yé pe ka répondre l'appel na yé bani wa meto nga lo bananga hein ba lui pape te omkenzi la pato Cédric Agostino Nteka de Christ ni papa na Gabriela jamais na bossa na yo. Donc ensemble nga na bientôt découvrir Mama Étoile na loko nini asiku Mama Étoile ya biso boa tarde Mama Étoile obengi ngai mbangu pema bien et puis na landio kasenda non oui puis na kasenda ba côté na biso te ba côté ba Lisa Queen ba côté ba Lisa Queen na ba Brinel Mpoutou oui ba côté na bangi pa na biso te. OK bonjour bonsoir bon dia boa tarde bonne nuit na bino nyonso ba mbote na bino ebele vraiment na ye vraiment na télé-réalité te oyo Sandra yaka surtout si biso pam te na ye vraiment na bengi Sandra naza na posa na yo pona pesa annonce moko boye olimisanga pona pesa annonce moko boye o eza vraiment nécessaire pona vie nanga. OK na bandi nano na merci na ba nyonso ya Eco RDC na mona ki na sa ki émission télé-réalité na mona ki ba commentaire na bino na mona ki vraiment ki bolinga Mama Étoile na mona ki bolinga Mira Esa Mugondo bolinga Papa Takinga Sila Doré ba ezo ka batutu ba leki na Eco RDC ya télé-réalité ba Doré ba Mama Moindo. Merci beaucoup. Lelo siko na luki Sandra pona nini na luki Sandra po na bokasi ya papa Jean Thibaut Chiboabwa à permettre siko lelo Étoile atia film donc na elingi makambo film. OK makambo film à permettre Étoile atia film na Eco RDC. OK eza gago non film mobimba kombo nango eza mobembo ya makambo eza banda premier épisode tina 6e épisode yango vraiment olia tiaka film bo bango banda kotala boye bate film euti wapi nazaki na posa na pesa bino annonce ya koyebisa bino ke bo luka ba place na mitema na bino na makanisi na bino bo vandisa yango penza bo pesa mobebo makambo temps botala tango botalaka ba félicitations na bino et ça la biso bien ba critique na bino pe et ça la biso bien ba conseil na bino et ça la biso pe bien mais na tia moi linati moke esika na sanga ko critiquer c'est pas mauvais mais il faut que tala ndenge ni ko critiquer et loko pour na mona ba commentaire botiaka mutu muso a critiquaka azo critiquer ka poza critique albi ka mabe non en tout cas to ça biso so ba mikolo et loko oyo olinga na vi ba sala yote ko sala ngope muninga te. OK donc tango bokota la pièce et si ka omoni oki ko féliciter biso merci bisika pe omoni oki ko corriger biso merci bisika pe omoni ke oki ko pesa moi remarque moko boye kita la commentaire ka ndenge bana ya Eco RDC bosala esara kitoko makasi ko mona ba commentaire na biso mais corriger na façon ya savoir vivre oyeba ke nazo eloko nazo koma oyo nazo yebisango muninga azana mai na makila neti ngai na o blessé yeti voilà zo loba pour changer OK c'est ça oso comprendre na profiter ko loba tango muntu pe azoloba boye il faut botiaka matoi boyoka muntu alobi nini na le cas télé réalité na loba otuna ngai na théâtre obanga kanani na mona commentaire mutu moko ezaki wana lobi yo obanga oza Mireille te tango Mireille sala succès yo zalaka te oyoka ki eloko Sandra tunanga te Sandra lobaki na ngai na ndenge ya ko jouer c'était pas ça. OK oui c'était ça na ndenge ya ko jouer na ndenge ya ko jouer obanga kanani ndenge na lobaki na ko jouer na banga ka muntu te naza à l'aise eza ndenge na nga na ko jouer na banga ka muntu te mais ce qui ça na âge na succès
eza na bato na kobanga po tonga na bandi théâtre eza na bato na kuta OK wana siko tozongi na yo muntu lobaki ki tango Mireille asala succès nga na zate na zongeli yo wana siko nde na kobanga Mireille wala yo oke na succès nga na répondaki na succès te na répondaki ke na ko jouer na banga ka muntu te na banga muntu te pona nini na tala pe théâtre tonga mo na jouaka na talaka na mona pe ndenge bato bayebisa ngai nakoki komikumisa te mais na rôle nanga pe nazwaka quand même na bundaka mpona kodéfendre yango alors nakobanga motu te. Pour moi je te dirais très bien et puis bravo parce que incarne un rôle comme il faut. Voilà ce qu'on a banga nani mais par rapport à âge na succès naza na bato na kobanga. OK yo moto tia commentaire wana okomprenaki eloko Sandra atunaki te ce n'est pas bien. Mireille azande konanga tozaka ne bien au monde na Mireille même toi ka bien pourquoi tu as commentaire à ma bé bongo ce n'est pas gentil. OK ce n'est pas gentil. Yo muntu pe oyo omoni otali eloko semanango olobi étoile otiki bana na Congo s'il te plaît voilà maramba Lisa Queen s'il te plaît bo simba vie artistique na ngai ngam tu na sala théâtre étoile muntu asala théâtre so komi na bana wana okina vie privée na nga. Mais le kola bolinga koyeba ndenge na peso mo information moki na solo na bana nanga chaque jour na solo na bango chaque jour et puis bana nanga baza bana moko ba pesanga kimia nzamba salanga ngolu Amos Loliki Manassé Loliki Ephraim Loliki bisika bozali bana nanga je vous aime beaucoup na solo na bango chaque jour na WhatsApp bana nanga ba pesanga ba sujet de prière pour moi nanga liboso azana 22 ans adia grand garçon na moi cité azana 22 ans moi nanga liboso azana 22 ans atanga IEC soir année o ya koti 4e graduat et puis yo ko yebisanga ki na tiki moi par rapport à nini na koti na 4e bazana nzela te a koti 4e graduat pas ya tanga IEC soir batanga 4 ans bazana 4 OK oui OK année o koti 4e aussi sa classe yo yebisanga na tiki bana na ndenge nini et ba jimo bazana 19 ans baza ba diplômé ano bazo ba koti 1er graduat so yo ko yebisanga na tiki bana par rapport à nini yo ndo tangisa bon s'il te plaît toloba kaka pona vie ya ngai nde na sala théâtre bokotisa bana nga na makambo te bango bazaka na makambo te na tika bana nga te na soa bango mikolo nyonso Amos aza intercesseur aza modérateur na église Manassé na Ephraim baza bakambi ya ekodim donc naza na bana on a tout la katolo ba tia nga na prière chaque jour nga na tia bango na prière chaque jour et chaque jour na WhatsApp na sola na bango eza itite na banda ko yebisa oke na sola na bango etaliote OK yo tala et to la jouer ndenge nini et sika ni asali faute neti na minute nde nazo pesa bino mobembo ya makambo otali mabezani na musala wana nde pesa remarque ko bate étoile Mireille saleki o boyina bo ndako ya Mireille désordre na mwaki musupe alobaki bongo o muindo aleki bango esali nini biso toza pona makambo wana te biso tozo pesa bino ka eloko biso toza nango OK bo corriger biso par rapport ya o biso to pesa ka bino OK na ba vie privée na biso te. Mes très chers internet de l'Eco RDC, je pense que vous comprenez quand même aux réactions à ma étoile parce que c'est pas du tout bon. Si vous voulez que vous commentez na yoti, si vous voulez que vous avez une actualité, ba commentaire na bango to sala na posa nango. Ata o ya komi mabe, po akoma mabe atalaki. Kasi on a solo bâti. Yango na ngina lo babu. Na posa na oka. Et puis na lingi o mabe, na place akoma mabe. C'est mieux okoma na yoti. Ça ekomeli. Si vous voulez que ça la mutu remarque, ça la remarque on a ndenga bien. Pour ça que mutu a changé pe na mabe moko boyo na omuna na sana. Voilà. Et ça comme ça mutu remarque ça ko finga te. Et ça ko finga te. Mais est-ce que façon na bina ko komela remarque na bato mususu ezo za la penza bien. C'est pas bonne cette émission na sala ki. Ale mutu mususu a commis étoile ça parmi ba grand artiste ya nini. Moko a commis yo zo bela étoile grand artiste. Papa maman yo mutu komaki bongo. Tala choix ba kota ngo mutu na makanisité. Ba na ndeto za na vie boy. Ba kota muntu na makanisi koyeba nzambe. OK. Lokola mokonzi pe mbikisi. Tokenda classe ba koti sur na conscience na yo géographie, histoire, ordinateur po yeba makambo. Mais choix ba koti sarango muntu te muntu na muntu ana choix na ye. OK, c'est ça. Oya komaki ke étoile za parmi ba grand artiste ko eza choix na ye. Yo nyo changer yango. Bon, ils ont ndenge na ba parce que nga émission na salle na sila adoré, mutu mo commenter na singo bota ba chronique fois total lamba. Au moins na le makambo elamba wana. Est-ce que
Ceux qui par exemple la mort l'attaque eza bien té. Alors qui Rolando na privé Sandra, au ça numéro. Au bengi muninga na privé ah ma chérie na lingaka o mingi par rapport à Elambo lati na sepel nango te mbalasima mais kako bongisa. Et ko sala kitoko makasi to rabato sa bandeko. Donc to yeba ndenga ko. To bandeko s'il te plaît baninga. OK mami. Voilà. Naleki tozongi na musala. Na ye kokuta Sandra awa na salon moko ya mwana mwasi moko boya kitoko makasi Brunel Puto. Ye wana yambinga na salon nde na sawa na zolia na komela mais lokona zolia nosa émission na tibi lokona mpanzi nano. Mwasi moko ya bien salon moko ya propre mwana moko ya muke na ngengene ya sali mwa salon na niveau ya Luanda azoluka mwa mbongo na ye. Na pesio merci mingi bisika ozali mwasi kitoko ya mboka oyo Brunel Puto. Bonjour bisiko zali na pesi na ba collabo nyonso batu nyonso sala na bango musala na salon Rodriguez mwana ya via balobaka yenda aza penza coiffeur privé ya ben Willy le Gabonais bisiko zali na pesi ba mbote na pesi mbote na ngai pa ya bijou la beleza donc yé pas na ende beauté za makasi za bongisa beleza ah pas biso za beauté ya donc ça dit bijou la beauté donc biso za bijou la beleza na pesi mbote pa Michel pesa posa ba mbote no ici côté na pesi merci toza na Peggy Mwangani japonais to pe mbote bisiko zali sans oublier wana bazo benge boss atandenge kwanza ko pasika mais yazani na mbongo na ye so batangi bakombo bosala ba émission ka ko boaka to sala ndenge nini muto ana mbongo na ye ye bazo benga ye filio mujeje boss filio mujeje ndemaka babi mutena bangi na kwanza na ye kwanza ezana ngo kwanza ka te babi na dollar eza na dollar babi eza lokola ben Willy le Gabonais le seul fantôme qui dollar eza ka ya ben Willy le Gabonais nde babi kuna dollar eza nango OK eza nde moko pene toki komona on peut pas boss Laurent Sokoko babi kuna dollar ezali voilà tango bokomona mobembo ya makambo vraiment bofungola mitema na bino botala yango na sali yango po na bino botala bopesa ba critique na bino pe nazo zelango mais bokomango dans les bonnes manières ba félicitations la bino pe nazo zelango ba encouragement la bino nazo zelango OK ngana tuna bon et puis bopesa pe chance na troupe nanga les étoiles d'Afrique to tourner yango na bana onga na formé na Luanda awa toza na chef nanga vice-président ya troupe ba mona bon répétition oui ba mona ki bango vice-président ya troupe MK Madoda Afande toza na chef ya répétition Papa Dunda toza na chef disciplinaire Roli na adjoint na chef Zengaluketu toza na la chef Ten BBC Disika BBC Chtesala voilà toza na papa wa conservabiso na molimo chef tout fort Luzolo ya simango bana nyonso a troupe ba Rihanna ba princesse ba connexion meme ba Epoleti ba Laetitia Mundongo ya tozana ba Joyce bala musuba yo sika na oboso na ba komo ba mususu ba Rihanna tozana ba anesthésie na Luanda tozana ba Papa Matembele tozana ba Sacré Tito donc toza ebele bazana kacha film wana eloko moko ezalaka Monta bande ko ba film ebele ya biso ya Luanda wa ezaki esepelisa et pas nana takaza mais banda nana takaza mikolo ya zo ba film te okotoke na porte oyo o te bino na Luanda bato koyeba na ba mingi te okotoke na porte oyo o bato koyeba na ba mingi te mais avant boyeba pe Mireille wana kasi abandaki pe boyeba ki yete bongo te tango azoleka nde boyebi avant pe boyeba nga na bandaka boyebi ngai te tango nazoleka nde boyebi nga même chose bo pe s'appelle les étoiles d'Afrique chance bo banda na bango ndenge boyebi bango te film moko mibale misatu bokoyeba bango kaka po biso to bandaka boyeba ka biso te après boyebi biso OK moto afongoli biso mutema eza papa Jean Thibault Tibwabwa mon boss Jean Thibault Tibwabwa bo pesa ngai film na pesi merci mingi papa bisikoza na continuer ko pesa pe merci et pas ya voici l'homme papa Jean-Piti Manga papa moko malamu na pesi merci bisiko zali na pesi merci et pas boss Ogi Malambo papa fala bien les pétroliers papa moko ya bien apesa ka moi eloko na epé à lobby nazo pesa nanga dans le bon sens c'est ça
Il y a pesaka dans les bons sens. Dans l'intérêt, mon tazo pesaka dans les bons sens. Ok, na pesi ba mbote na mingi pa peso fuka mobala mwindu mobala mbinga. Bisiko ozali na pesi mbote na bossa nete papa Ogi Malambo alinga to silisa. Boss les grands pétroliers Ogi Malambo, papa Falabin, papa social, papa na Diane, na Pierrette, ba mbote belé bisiko ozali. Bota on peut écrire na écho. Nazwa chance ya retravailler na Rémi Kilo, papa Rémi Kilo là, nazwa chance ya retravailler na papa Toto Matumuna, nazwa chance ya retravailler na papa Edo Kaumba producteur. Nazwa chance ya retravailler na mon papa Major Bisadi di Zolozo. Major Esika ngai nazwa mayele ya kozwa big kokoma théâtre. C'est ça le scénario. Bo pesa chance, bota na no pièce oyo. Na ina no pambate pona sisa nyonso tina suka bota na no sport ya mbemba makamba. Avant ce de Chris atela biso moi parti mukie o mama étoile yeli biso ngasko nyana tuna mama étoile ameka ko expliquer biso na mobembo ya makamba mama étoile lobi nini lisolo nango ezali nini na mobembo ya makambo. Mobembo ya makambo ezali voyage à makambo quoi. Donc muntu ake mobembo makambo elekeli ngai na bande okende Kinshasa. Nazaki na makambo na saki na Kinshasa. Et ko pesa nga conséquence na sima. Eza pe na mobala uta pe Kinshasa aye Luanda makambo elekeli akiye. Donc to betika lisolo ya moi sina mobala so bazai sika moko basali moi séparation na ya mobala ya voyager to moi si a voyager. Moi ba conséquence nango ya moi mike kaka nde to beti na kati ekozala malamu ba bango moko ba découvrir na kati ekosala bien en tout cas ba pesa temps na pièce oyo. Ba pesa temps na pièce. Ba pesa temps na pièce. De Chris Nimi papa na Gabriela. C'est la mission d'Ambo Estri, on est mobembo ya makambo. Voilà. Je les ai pas. Hey, vous connaissez pas. Allez, je les ai pas. Je les ai pas. Je les ai pas. Maman. On est là. Yo bate oza ya liboso famille. Oui, ngai unique de la famille. Oye bakate. Bon, so pas ni buzo makasi. Omoni bisanga na za. Omoni ninga na zao. Bo sa buzo. Mama te ozo fika mtuko. Omoni ninga na zao. Bo fanda nye na ye pona so na bino. Esika ngala sala nga buzo bate. Non. Makambo ezoleka na ndako na yo oyebi te. Olobi? Aoka yo. Bana na yo bautaki kuna bayaki awa afande na bibishi. Bayaki awa papa bazaka bana na yo te. Bana papa na bango azaka awa komo na ye Alain. Makambo ono beza sérieux? Naza sérieux. C'est ça? Hein? C'est ça? Aventurier. Erka. Kanga munoko. Combien nga viete? To ko ma camarade? Parce que na gangela ko na ndako oyoki te. Ozo prouver ngai. Ozo prouver ngai lipoto. Erka, ozo prouver nga. Erka, ozo prouver ngai. S'il vous plaît, tonton. Doré, Doré. Nazaya. Nazaya na yo. Erka. Bien sûr, Ozaya Erka. Oluko salanga nini? Hein? Papa ezoka apesa nga confiance bima mona nga. Ozo aventurier kwani? Ozo aventurier Erka. Ba aventure ça ba casquer ba populaire au bossa yango. Nga naza camarade étoile vraiment ami intime. Donc ndenge zana ma ba za relem suto là na chambre moko ba on a metu nga na là na se. Nous va de corps nyonso na zo bona. Wana la za nyonso. Et ça n'est qu'en 99 jours pour les moments ala sa bali. Maman, tozo ke na mindondo mindondo. Oluka ki boyeba mwana. Boyebi bana wana baza yo. Nous voyons ici, tu vois ce caractère. Parce que ma proposition, moi, nous balanga était que moi, de vente, moi, de tika voyager, ma température, comme la c'est bon, de la voyage, dans la
Soko yeba kikengala za mwana. Voilà. Boye ndezala. Allez. Zonja la kende. Soki likambo ezali tokosolola papa na. Okosola nani? Okosola nani? Yo, okosola nani kara? Okosola nani? Non, non, bon, qu'il n'est pas été. Non, non, moi je ne peux pas permettre ça. J'ai besoin de mes enfants, moi. J'ai besoin de mes enfants. Je ne peux pas permettre ça, ma chérie. Je ne peux pas. Hein? Bah, qu'il est sur la perte de maman sous. Maman, Bolongwa! Bolongwa, Bokende! Bokende! Bolongwa! 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 Yaboulou! Bougez les épaules. Hey, bougez les épaules. Allez, bougez les épaules. Bougez les épaules. Bougez les épaules. Maman. On est là. Voilà. Bien, donc, déjà de retour, hein. Binimo Botali Bestré Nango. Et ça, vraiment, c'est un bon film. Oui, et ça, film, moi, revenait très bien. Ma yele, peine, ma casse, va dans quatre films. Quand il m'a mis tout le monde, il m'a fait un autant. Hein, bo pesa yango to bo fongola mitema evanda na place wana bo comprendre ngamonda buka bestre on a monique eza film wana eza penza bien maman étoile bon na profiter ko pesa merci na ba collègue na ya Kishasa na pesi merci na papa Alain na moni wana na pesi merci na Ibakata Vimbo na pesi merci na Gabriel Bolembo na pesi merci na Ange Maïcha na pesi merci na Marie-Jeanne Bololé na pesi merci na cameraman o aselenga musala Kishasa Nico Chege je te salue Nico Chege et puis na pesi merci na opéra qui aussi silanga musala awa Jeff Ngoma mobali ya Mariam donc tu travailler bongo Jeff na kin Nico filmé awa Jeff Ngoma muta filmé na pesi merci na baninga na quand même ba soutenir ki ngai na film à partir à Congo. OK, c'est donc au sala ki ndenge ni mama étoile ponga na moni ba len na moni be bakata na ni oui bo sala ki ndenge ni po bango kuna ekisa ba tourner imagine chef donc vice-président Afande na j'ai vu na moni Afande BBC bazaki na makambo na bango o bakendaki Kishasa voilà ndé na profitaki ndé bakendaki na bengi baninga na ngabino bomi ya kosela nga mwandambu ya idée oyo et puis bilimo bomoni ke basailinga ngo na motema moko ya kofunga parce que toi ka famille nga na benga ba mibali nyonso ya théâtre na benga bango banoko ya bana banoko c'est ça oui abiso so basi to tikali na benga ka mwana mama maman na biso ezaka théâtre ndenge to sangana boye na lingaka problème na moto te na lingana nga polémique na moto te na lingaka te o ya lekinga osali boye o ya lekinga gloire à Dieu ngonga ne ekoki o pena na kuti ngai te gloire à Dieu siko ndenge osalisi ba Ibakata na ba Alain bongo futi bango mbongo soki na lobi ko futa mbongo c'est trop dur parce que nana mbongo futa Alain te nana mbongo futa Gabriel te yo moko ebika Gabriel ebi Ibakata Vimbo nana mbongo futa bango te. Donc, na pesa qui transport kaka. Na pe bango ka transport, basalinga sacrifice, basalinga musala. Voilà. Est-ce que au théâtre yango, aux pièces na biso to sali les producteurs c'est Jean Thibaut Bato, na ebité je ne sais pas. Non, producteur eza papa Jean Thibaut Bato. Jean Thibaut Bato on kana présenter quand même na banda na kala. Afongolinga motema nde sikoyo. Na banda na kata on a présenté yango quand même cette fois-ci nza masali ngolu afongolinga motema po azwa pièce. Donc nazo pesa ngai nde nazo produit nanga na opesa. OK. Voilà. Et puis na ngina lobaka ke ezala mbala ya sukate na Eco RDC, bana Eco RDC boyambanga. Lelo na saida bato ya Kishasa, lobi na kosa bato ya Kishasa, lobi okuna na koki kosala kaka biso na biso pe awa. Awa pe to wana bidi tozana mugondo tozana moyindu ngai nazali mira ezali basila doré bazali ba ezoka ba vaideri ba internet bazawa tango kozwa bango nazuna bana ya les étoiles d'Afrique na sangisi mingi botala kaka teke bato ba kombo baza théâtre ezalaka mingi pona kombo te boyoka nde message message ndeza très capital et koki ko bongisa pe vi na lobi tango kende sika na taka théâtre mo baba makama mobembo na éviter boy na tambola boy po esa nini po ezala bien donc théâtre bato akoyeba na bakoto akoyeba na c'est bon mais bo pesa vraiment chance na les étoiles d'Afrique po mbala sima to okipe ko sala film bato Luanda kana bato Luanda na les étoiles d'Afrique ya ndeko na bino
étoile ndenge na vandi awa na nalingi na profiter mpona koloba boye agence mpe ezali agence ezali à partir ya poto kuna agence bazobenga limbisa mama te problème te mama yo mdobenga agence mpona bato mosusu balobaka étoile neti naza boye naza mpe na eloko ya kopesa oyo boye na boye neti nani Bénédicte Malanda azoloba bongo Judith Bokwande na Belgique baoloba bongo Bénédicte Malanda motema ya papa Ipulu flexing depuis Canada azana ye paola bongo donc agence ezali ATSM Makwiza eza na France alobi nanga boye atie carton ya vide na kati ya conteneur na ye conteneur ekolongwa poto le 29 ya mois oyo carton eza vide mpona motu nyonso yo mpe otali ke oyo mpe alobaki na yo ke soki olati ndenge nini atie lomo eloko kuna na carton otie mwa kuna eye comme ça achange habillement eza mabe te oyo biso toza nango yango tolataka soki omoni ndenge nalati boye osepeli nango te carton eza kuna eza na agence ATC ATSM Makwiza eza nete nani Jeannette Itafa atiaki déjà carton eza kuna atieli ngai na kati kuna eza na biloko ya miraesa biloko na ngai biloko ya moyindo Jeannette Itafa merci beaucoup bisiki ozali Maman Élysée Kula Maman na Nadège Bianche motema pitu Bianche merci carton eza wana alobi eza vide pona eloko nyonso oyo lingo pesa étoile po ya Luanda biloko batiaka eye Luanda batiaka su biloko ekendaka Kinshasa bobengi kaka na plus 33 75 39 28 655 pona bino bato boyo mutolata donc voilà obengi na plus 33 75 39 28 655 ozwi mbala moko ye moko penza ATSM Makwiza carton eza wana tiri biso ya ofele bozwi biloko nyonso bolingo botindela biso nyonso kaka kote bate eloko nyonso ka yo omoni ke oki kopesa kende batia biso na carton na le 29 ezolongwa ezoya Luanda ope kolongwa ya Kinshasa ezali boza bokoza pela bandeko na bino boza posa botinda biloko agence ya ngwana mingi pona bato ya Luanda lokola ba agence ezalaka te voilà na profiter pona koloba pe eloko wana na pesi mbote na ngai pa ya Judith Bokwande moi c'est Anguya, moi c'est Abouania, la femme sage bâtit sa maison, yozo bâtir vraiment maison. Ok, maman toi le siko yo nini film Anguana et que le kaka et pas papa Jean Chiboto, ils en ont CD pour que ça disponible peut-être. To bo l'exemple na kati ko. Awa biso na Luanda, au moni kandenge soki nzamba sungi papa Jean Chibo atie premier épisode. Awa déjà ba piraterie ba kitisi. Deuxième épisode. Donc dès qu'il y a un film ekra esili, semaine okuna okomona ngo tala. Na kikolo déjà ekoti. Voilà, le cas biso ko eza nango art. Na mboko pe to wana pasi bozaka pe na mikanda te bozaka régulariser te. Moi pe okende ko déclarer kona ke eloko nanga boye na boye, exacto. Comment penser eloko no yango bazoteka, oleki kaka. Donc problème ezali kaka bino ba ebota biso na YouTube, botala ngo na motema moko. OK. Moi kota na yo wana après ata ofininga, ata opesinga merci, ata olobi nini. Mais ndenka aussi otali et sali bien ekotilinga ta moi eloko wana moko wana et après maman etola zui aliepe na bana ngo bino bozo na tiki na Kinshasa et sali bien te. Et sali bien po epesa lisusu papa Jean Thiboti wa bamakasi tango na kosa lisusu deuxième eloko po na ça déjà na deuxième eloko nazo sala koka moi. Voilà, tango na kosa deuxième eloko po esala bien. Bon moté. OK. Yangwana hein. Voilà, yango na ngina lobaka vraiment na luki Sandra pour na kopesa bino message yoyo bo fungola mitema bo tala pièce na bokebi. Naza pe na posa ba remarque bo banga te ke to la silika ki na siliki te. Siliki to expliquer. Mais na lobby boye okoki ozolo bala mutu remarque mais tala façon ozo komela remarque na yo po to abatu. Et toute ça mutu libakute ke eto alobi mabe na lobi mabete. Naza pe na ko critiquer mutu te. Naza wa pona bino bozana pona nga poso e batie pe eloko bolobi o étoile lobi babeni so tokotala te mbala moko nga na komi foutu. OK. Donc bino il faut ka bozala yango tolingi toloba ta boza
boyeba ka pe to bandeko na bino boyeba nini bokoloba na biso nini bokoloba na biso te soki pe bolingi bobenga pe étoile soko moni ki na commentaire aboyaki na benga yata na boye pona to solola na ye wana obengi biso na WhatsApp boye oui numéro na zo pesa za pe ya WhatsApp wana bobengi biso na numéro na biso ya Luanda bobengi na plus 244 922 921 515 plus 244 922 921 515 wana bozimba moko vice-président afande bosololi na ye ba critique ba remarque na bino o personne aposa ke tenga na posa na solaka na étoile eza numéro ya WhatsApp to salara na bureau ngai pe kozwa ngai kaka. OK voilà mama étoile message nini siko clé o ngo pesa na batu nyonso oyo bazolanda biso ba nyonso e RDC message nini ngo pesa na papa Jean Chibwa na ba fan nyonso ya étoile na bataso balinga étoile balinga rapé théâtre et non seulement balinga étoile mais balinga rapé na théâtre message nyonso voilà eloko penza na elaki yango ba fan nyonso balinga étoile ba fan nyonso balingaka théâtre ba fan nyonso balingaka papa Jean Chibwa na bandi na papa Jean Chibwa ezala te mobembo makambo ezoleka po omoni bato baza na Kinshasa ba na kati non biso awa pe musala ezali lelo mobembo makambo ezoleka bato Kinshasa ba na kati lobi na kotindelo eloko bato Kinshasa ba na kati te biso na biso awa mais zoatan ya kotala histoire ndeza eloko ya mutuya scénario et ba personnage ba jouer na kati otali ba jouer ndeni ba pesi message ya ngwana mutuya ya papa Jean Chibwa yangwana pona ba fan nyonso boyamba mobima makambo na motema moko poso boyambi yango na motema moko ekopesa papa Jean Chibwa makasi ekopesa pe bino nyonso batu ya Eco RDC makasi boko tombola ngai na troupe na ngai les étoiles de façon que ata bato kisa baza na kati te to sali pièce to tie bino na to leka ki émission bokomi to mona bino kala mais to sala musala tema musala ngo tozo sala banda na tika niti esepelisa na l'équipe muke na ba Disco TV et après na yeko sa moi tant vandi ko vanda wana ezate ke totiki musala oza na posa ya musala mais ba porte so so toke bazaka bino na Luanda batakoyeba na baza muke par rapport ya nini. Merci papa Jean Chibwa bandengo dimi kozwa pièce okoza décité atape da salle o bato kisala ozana katité okoza décité ba ebanso na Eco RDC botala papa Roberto Capitão tala pièce à mobembo oyo talango penza bijou au doigt d'or tala pièce oyo Léon Cassé na Canada tala pièce oyo donc beau tala vraiment pièce c'est ma copine privée Fifi Miel d'appétit Fifi Pemba depuis Turquie Isabelle Chikwa botala Elisabeth la reine maman na Kennedy na Canada Jojo Maleka Malkanto botala Avo Palanka botala ba festation na bino ba remarque na bino ba critique na bino nyonso motema na ngeza ya kofungwama nazozela ngona motema polele mais dans de bonnes manières. Na lingi bino mingi naza po na bino yango penza na lukela kio. Merci beaucoup mon étoile ngape na comprendre message au internet na biso Eco RDC ba comprendre peu message. Vraiment. Bien merci à toi mon boss Jean Chibwa ba bi muta motema malamu ma mettre mon pesa ba mbote na yo. Kasi sukisaka malamu. Voilà lokola kana sukisi boye na pesi ba mbote na nga mingi na Adrisha muntu maître beba zibeba ya baleki na pesi ba mbote na ngai epa ya JP Aloma 5 étoiles na Belgique na pesi ba mbote na ngai ebele makasi vraiment epa ya mama na nga mama Marie na église mobimba ya Betsaïda na France ko na pesi bino mbote na pesi mbote pa bana na nga na pesi mbote pa muntu nyonso oyo na mobembo ya makambo a participer na ba conseil makambo nyonso ndi papa ogi malambu na pesi bino mbote na pesi mbote pe merci mingi na pesi mbote na bana nyonso ya Eco RDC po na yebike bokotala yango pe boko sepela pe tokosuka kana mobembo makambo te tokobakisa deuxième pièce tokobakisa troisième pièce tokobakisa quatrième pièce
ainsi de suite. Ok, merci à toi mon beau Jean Thibaut Chibobois. Déjà à la fin, mes big salutations à toi mon bosso, mes big salutations à de Chris Nimi, on a derrière la caméra, on a celle à Bisso, hein. Bon mon Rabisso n'est qu'au RDC. Donc mon beau te belé. Eh maman, il a bossé de Chris Nimi. Elle est beau gars. Na pesi ba mbote bisiko ozali talaka salon ya to ça salon ya Brunel Poutou donc moi mali ndenge za yo sa biso moi bientôt le ka émission avantage Brunel Poutou moi aussi je te salue na bo sente ben Willy les Gabonais le seul fantôme qui sourit na pesi ba mbote mais big salutations à toi balobi au Théo Mukendi la patoche Pape Théo Mukendi la patoche tout monde bien. Ah bon? Bah bis surtout ne pas comédien za motema. Ya ofungwa. Kasi la kisanga été. Kasazolanda biso na Hollande émission au aoyoka yango. Papa nazozela. Comme ne Pape Théo Mukendi la patoche. Pape Théo Mukendi la patoche. La patoche. Je te salue Cédric Agostino Nteka et bino so bolinganga famille ngabomba na pesi bino mbote ba fanyo sur ko RDC. Jamais na bosana Emily Nzemba. Maman ya Likelemba, moi c'est tous pépélé. Donc ndenge zana basatu oui. Aimé Kunku, moi c'est Sam Kunku, Bambote Bisiko Zali, Gilles Kakalonji. Bambote Bisiko Zali. Quant à moi je vous dis au revoir, bye bye de Chris Nimi, bye bye.